ngeso. Tanda bize ma bize. Masamba deba roga buka. Ako buka masamba. Buka ngona ngo. Sasa boya ka de biso to ye. Biso to ye. Ozaki na Ferregola, lelo OK Soussou Nangambo ya Roga. Qu'est-ce qui ne va pas, leader américain? Tout le monde réclame que le leader a posé, a changé mon bas 4 roues. Dans sa porte-parole, il y a fait arrêter, dans ça, il pas fait arrêter, dans ça, il pas Wata. Oh. Oui, dans ça, il pas fait arrêter. Si. Dans ça, il pas Wata. Bembe. Faire na benye 1000 fois à Hollanda. Asa besoin ngata benga so à répondre ngata. Na sengi ba rendez-vous to kutana. Lingi na été janvier témoin. Mais l'été quand on s'est retrouvé ndeni yo s'est retrouvé té. L'été nga kuna leke na loba été lelo. Bat ba classe na retard. Na ke pas roga parce que au roga au na Brazzaville et ça événement pour première fois musicien congolais il y a Brazzaville dans stade. Na ça na besoin kota na histoire. Histoire. Nasa na besoin na kota na histoire wana. On a histoire ya biso koto événement zate histoire zate puis le 24 heures. Masamba débat. Bino balo croissant no bazongi temani kana na wana msukrisi nzora tolo mundunge. Moi je m'aurais étouffé. Ala fille garçon. Aza côté mobali, aza côté moi si. Démon. Et là, vous avez un comme ça, on a fait un la moutou. Si vous avez un pas les Français ont les 24, vous avez une colonie. Si. Tu as moi si ma belle, ma tout. Si. Moi, ça c'est la goût. Si. Moi, ça c'est la moto. Si. Hein? Ma petite tirette. Si. Il y a une petite tirette. Il y a ce moi, c'est mon foot. Moi, c'est mon matata. Il y a ça. Il y a fourni qui tirette. Tu. Oh, yembi kaka. Dini. Tu. Na lekona kitoko. Yo. Bakata otro. Ngam bali moka mutala la na vie. Toto lange vanda bien. Ba yebi yango te. Toto lange soin. Qu'est-ce qu'il y aura et bemba maman na yo. Le roi fini maman nanga. Maman nanga sa kufa en 2011, 12 ans yango après manakinga. Maman boti a maman nanga na ko finga te. Maman Grâce Mbizi c'est ma mère. Maman je t'aime beaucoup. Maman na ko finga te maman c'est talué te. Bon ça la ba mission na bino. Grâce Mbizi tika makamba brasa. Grâce Mbizi kene na mboka na yo. Grâce Mbizi tika makamba brasa. Grâce Mbizi biso to loba makamba brasa te. Biso to kenda na brasa te. To linga brasa te. Mais kaka yo kis njora. Oso tinda batu. Babenga ngana peso numéro a Willy Toka. Tu es folle? Faut senga Grâce Mbizi numéro na biso Willy. Faux. Nazata na bulu na été Willy Toka bien nga. Babi ba voice nezobima parce que bref ezali. So pour me qu'il le Grâce Mbizi chango. Bien sa voice. Papa mono zo kana te. Ozui. Otaka munoko ozui. Mono bibi zo kana te. Azate. Babie. Il est azate. Patri me kaba ko beta. Chacun a son ex. C'est bon mouvement les majeurs. Chacun a son ex préféré. Ex préféré non. Nga ex préféré na nga. Musicien ex préféré na yo. Aba musicien tout ya mboka oyo c'est la marketing ex préféré na yo. Non. Jibem piano. Ngelo na lobaka na bagulwa. Biso to ba diverser na biso. OK. Bango moto ba lekaka na tour na biso ba efsa biso ni chacun portera sa propre charge. Voilà. Bon même mon kumba na bino. Bon même ma charge na bino. Mais biso to lingaka ke Boris. Réciter ça toujours total. Biso to saka musana biso. Roga luka considérer biso c'est la musana biso le 24 tozana biso te. Kompe na ko sepila na ngana kumisa faire kompe na ko sepila na kumisa faire te. Ponga na zana fanatique te ngana zana ngasi das. So bino bokumisa ka pe biso te msupe na ko ba na ko kumisa na pe bino. Ba kasho ezate liberté na ngana kaka te. Ya mami na biso. Sokola nzoto bien. Oh ya mami atana kati onikaka yango bien ba mama ya zando bosokola yango bien. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.
Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Ibrahim Abdi, votre humble présentateur de cette émission. Par rapport à l'actualité, je reçois pour vous leader américain Kisinjora Oaoutibongo, mission de service Nanzela Brazzaville. Ça dit, Migolo, toi, on a affaire, il y a considération. Leader américain, Azaki Bongo considéré par Roga Roga, artiste monnaie pays Afrique centrale. Oazako Tombola pe Bendele africain. Voilà pourquoi leader américain Outibongo. Mission de service à Zongela Gibiso Namboka lobby les lots préférés tous parce que Maramba Goloba Eza et Belé Torosolango à travers cette émission. Mais avant de commencer cette émission, la grande équipe de Congo Mokili, Anel Kabafosset, le réalisateur de cette émission, Arnaud qui est derrière la caméra, Sims Essele, Nabosana raté, place aux Ali, Nabosanité. Tous mes partenaires, Nazaro Bandela Lissoussou, Yaline Mwimba, le premier partenaire de cette émission, l'honorable Gaëtan Kodia, notre partenaire toujours, leader américain Zaï Kouna, Metobo Sanaïra, Rosalage, Bomonana. Voilà à tous nos partenaires, Tozobo Sanate, Madame Sheila Kibouila, association Naé, vraiment Naébité, Madame Sheila Kibouila, association Naé, AHEDHA, donc association humanitaire pour les enfants de minuit et handicap en Afrique. Tobo s'en a raté la propriété de cette fondation, Madame Sheila Kibouila, na staff Mobimba, Dada Lokange, Alino, Chuba et puis Koko Bokechu, au pas à la Rabongo, na assistance toujours, il y a bureau, il y a Madame Sheila, Tobo Sani li sous-souté, Saint Tumba, au Pata la Rapé Bisso, Naomi Kams, en tout cas, Boza et Belé. J'assure pour vous, leader américain, sans oublier Bruno Lubi Kambongo, il y a propre. Vraiment, vous avez rebellé, vous continuez. Quand la ilunga na kolwezi yona, leader américain, yo azarole là toujours. Tobiga yo, au salara meturo, méga peu couper ses sous maramoupé ça la moi bien. Leader américain azarole là la mabe au sala bien. Je reste pour vous, leader américain. À qui déjà j'ai dit bonjour, leader américain. Ouais, bonjour Abdi Ibrahim. Et puis bonjour Otobanka Yaline Mwimba, vrai chéri, na PC Mbote. Aline Mwimba, moi si Kitoko. Oh Aline, vous avez monté Maoyana. Et puis sans oublier mon grand frère propre, Bruno Lubika, Mbongo ya propre. Bruno Lubika, Mbongo ya propre. Et puis, on a l'ingara mingi. Ilunga, kalala, nakacha kolwezi tozoya. Tozoya. Ilunga kalala kolwezi tozoya. Voilà, leader américain, boni tourné dans la Brazzaville, les Guinéens ont dit que yamba roga roga, mais tout le monde leader américain, aux Aguina fait rigoler, les lots, ok sous Nangambo roga. Qu'est-ce qui ne va pas, leader américain? Tout le monde réclame que le leader a posé, a changé mon bac trop. Dans le monde entier, visite na yo kokuta nona roga roga ezaki d'abord dit à quoi leader américain outi Brazzaville outi sur invitation à roga roga mais ozala qui n'a fait rigola a obandaki promotion à stade de Martyr. Qu'est-ce qui ne va pas? Leader a changé baka toujours comprendre te bazoloba famille lingiga mbongo boye première question na ngeza na leader américain na vite rugani. Mais tu as un bon yo vano zo lugani. Tu as l'art. O sa émission sani. On a l'art. Ata président de la République avant na bureau na sani. Mbongo. Ata roi lugani. Mbongo. Tu luka kaka. Mbongo. Frère c'est mon frère. Na sala on a koka ko sala. A kota prison awa. Na sabe monsieur Belé na lela na soba ma champagne. Merci beaucoup. Aouti koku fait la petit frère. Gigola. Yana Orly alobi okoka koloba. La salle émission n'a soutenu le 24 juin concert à Obeta 2 mois et demi. Oui, bien la vie, hein. Fait la tirana commissariat. N'a-t-il moi si na reconnaissance ou ça la ponanga. Na sa porte-parole il a fait rester na sala qui pas fait rester na ça qui pas wata. Oh oui, na sala qui pas ya fait rester. Na sala qui pas ya wata. Na tie poids. Parce que bino tout journaliste c'est bobo qui fait. Bokene masama débat ya fali. Bo soutenir été, bo lobela été. Ngata que mon reconnaissance a boka na ndema Miami na melo ko pesa te no pesa kama lobananga. Na kena bastard na satu na ko sala na benga bilo ba moyi moto sasa be mission. Na mona ferete apesa ngata $1 te na na nyonga ferete
nanda nyonga bagola te bagola na micho fo basenga nga kaka merci na ona salaki na bagola ba mo finga ngeli kelanga et bagola ba finga yo parce que yo ba oza reconnaissante na reconnaissant bango de ba reconnaissante ba ko finga nga te poni ba basaki pate tonga na bana musala demo demi bakipa nga te bamona nga te faire na benye 1000 fois aolandanga aza besoin nga ta benga so a répondre nga te na sengi ba rendez-vous to kutana lingi na été janvier témoin d'ailleurs bandaka musala ngo sans pour autant qu'on soit aval il y a bureau il y a jet set eza bongo eza ndule abeta concert à makasi bo bato tu ba lo bele monde entier na bala bala na bani bani po so de bata TV bato ba lo bebe na bala bala ti bato so ba cha ba bandera ate photo na ti bandera faire sengi été afana ya linga après linga mbaka très bien mais fa kanga na lokolo kanga loboko akipe nenga kasa na besoin na ngati batoko finga nga na contrat na yete na pena nyongo na yete na lieta $1 n'était fait bano boto kabela ngata $1 na problème n'était à remettre le 24 pays à danger na stade des martyrs c'est-à-dire que pour nous là il fait rigolater te na rozele te tozaka na kini 2 mois demi na lobaka na comme la kaye alingo mona ngate kapa ke États-Unis pour la cela mais bureau na mona considération ezali kamu ya considération pour ni bureau ne ba vendre ça été qui sinjora danser tozo qui sinjora c'est la biso ponga na numéro 1 na batutu numéro 2 janvier mais Paul Moutou Paul Moutou eza mama stade te mama ferete maza bras droit ozo ko ponga na numéro 1 ya ko le batu na Congo mutaleki ngate après nga janvier solo merci président ne to aka biso na janvier mutaleki nga ate na numéro 1 na leki batutu na marketing na Congo solo si bomo na sala droit chemin bomo na sala quartier te bomo na sala BCBG na sala echo mo na sala na timbo mona lelo bekami yo pe na ocha epoa histoire arrive pour un bureau vendre quitter et qui sont ça c'est pour un alcool wa te memanga poto normal alcool makasi te qui sont en danger to benga to sola naye to sa marketing to vana ye ya njora yo yango ya kabongoti pour asta bana ki demo de boki pona bilonga te sko sona kena nga praza nini pour na tiki contrat na nani et que c'est la jupete pour considérer nga pété na jupete moto ça comme ça intérêt na sela ki faire bon na ebeke bagola mususu malamba ko be yanga pe mozwa na ebeke faire pe après concert to avant concert pe ako sola tala ko sola njora o sala ki pe joie et c'est normal c'est normal mais l'été quand on se retrouver ndeni yo se retrouver te l'été quand kuna leke na loba etv lelo bat ba classe na retard alenga na loba alandeka pona kene ki stadi mais on reconnaître quand même ba valeur l'été quand na waza au sala lelo l'été quand c'est lo côté na baza ya zo finga bato sa promotion te ya finga badisa ni promotion pourquoi reprocher ni na faire rigola or ta la biso parce que pourquoi reprocher le loko mon côté non mais yo au monio se sentir lésé leader américain on a raison et le quand on le bana faire et là on le bana faire pour ya jibi bela benga a gangelinga comment yo zagina faire otiki okeba braza o se faire boy poani ya jibi bela faire mbanga te ala nanga a répondre ngate même dimanche zagina ba sapeur avancé mardi na benga répondre ata nanga na moneke considération ezana ngote faire faut ba ko considérer batunayo ya Congo Kinshasa bato balobeli somme ta komeli yo bongo o répondre pe somme ta bengi yo bokutana o moni nga no bomana nga tena nga sasente na kama ki demo de mi na benga kali no mona nga ite na demo de mo pe kana sela ke ka musala siko na ju cop nga na kila nga cop nga ya bien ya considération et pas ya roga na biga abeta na stade de Marty il déjà talaka bagolwa Jésus koyemba talaka Jésus koyemba donc bango déjà plein déjà bango simbi déjà reconnaître quand même que boteki mboka pona boteki mboka ça dit neto mona boteki ma ba M23 nde ba ya ba CD mboka o reconnaître boteki faire rigola pona kongola ngambo non après cet exemple hein côté kamboka cela veut dire quoi hein na éviter côté kamboka cela veut dire quoi tango ba missia so pas Congo bagana osala ba fitrina ba diamond bateka mboka tango joueur à Congo kebeta na Maroc ateki mboka te yaka image ya mboka non yaka image ya mboka na tuni yo tango ba innocent banani bakendaka kosala image ya ba featuring ka biso kama loba ya pamba biso tuma loba ka ya pamba na teka mboka na nini na jeu drapeau RDC na hymne national na meme on a praza
na mema na braza nateki mboka na nini natikaki contrat na nango na Congo nazaki na ye na onga na négliger contrat na ye nani leader américain la star barumbu mabele mame 50 nde makamu Yolande Limbaya vrai série mondele na kati ya Canada Yolande Limbaya na kati ya Canada mondele nateki mboka na nini tango fala sali featuring na David na Davido sona mususu wana so na Diamond kaponga na kepa roga na kepa roga parce que au roga osa na Brazzaville eza événement pour première fois musicien congolais ya Brazzaville dans stade naza na besoin kota na histoire naza na besoin kota na histoire wana ona histoire ya biso koto événement ezate histoire ezate akofi babeta batutu babeta na kota na bastara ba jibe ba wenge tu na kota tuna kota eza histoire te Brazzaville eza histoire et puis Kinshasa na Congo Brazzaville toza pays moko te 00242 00243 eza lokolo zo sim unité ya Vodacom ekota na RTL te ndama Kinshasa mo mabakila mape Brazza te ndama Brazza ba ya ba mape awa te mama eloko muto abeta na Gabon muto abeta na Angola muto abeta na Botswana muto Afrique du Sud eza mboka moko te botti ko tia polémique mais leader américain monte ko perdre quand même moi bateau bazaye ko linga so totali leo na ba commentaire na yo komika ke non muto ba intérêt komika ke non muto nyonso na vie ça intérêt et komika non moi c'est linga mobali intérêt non intérêt mais komika non famille na bino linga mbongo basangi so na manike de job nanya boya mbongo parce que ozala nanya boya mbongo c'était pour la boye na boya mbongo bongo nga faire pesa nga mbongo na boyi faire benga nga tokuta na boyi apesi ndenge eloko te mais place okepe grâce mbisi pe mwana bango pe alingi na bango yo te koto pe la team wata odile manzaka pe ndeko na hérité soit disant balinga kasu yo te mais que finalement position na yo leader américain zo zala wapi parce que biso ba pandisango pe comme o déranger pe biso koto yo kende bazo humilier yo koto yo boy balingi yo te koto bazo mama be na yo mais où sommes nous leader américain ngana toujours na la team wata benga na ngate na zaka na la team na sala ke pa wata malgré na l'orchestre na les majeurs yo ça pas wata na sala kana wata tilelo mais ça ozaka pas wata ba propos ya japonais alobaki yo il fallait les vite pour répondre Nathalie était vieux japonais lobini mais japonais lo moi zo humilier quand même mouvement lobi selele lo côté les contraires yekuta sala moi trop na mouvement akuta de la team ezala la team team répondre ngo japonais akuta wata zagada wata la team ezala déjà yekutu wata sungie wata sauver soka vandi bo fasenga ka wata maxi biso nezaka bakamo ko ba presser osoko ba bilongo la mwanza azana zo regretter voyage ndenga na regretter ye pas regretter to aka batu ilo no loba na keso tunenga no benini Grâce Mbisi afini mama na yo kutu afingi mama na nga na kofinga na ninga sute na sala kaka erreur mon avis etika lona telde sala nga pasi kokoma dira finga ka kofili bola mama na nga pe na fingeli bola mama na ye imagine etika langa watu sho bakasango ya sika izaka bakanda leo na 2021 na kofinga mama muninga te loko afingi mama na nga sa kufa na 2011 12 ans yango ape manakinga mama boti a mama na nga na kofinga te maman Grâce Mbisi c'est ma mère. Maman, je t'aime beaucoup. Maman, na kofingo te maman c'est talio te. Erreur kana sana finga ko koma jera chilo na lelaka. Yaka bakanda. Grâce Mbisi za Brazzavilloise. Poni roga juillet. Ajuinga. Abi roga benga kie, yem petit. Yo kanepsa yo. Na sagi pe yo ipa. Yo kanepsa yo. Ngala lobaki atika ko lobela mingi musique ya Congo na biso po ya finga ba mission na biso. Ngana finga ba misa Congo Brazza to mate roga zwinga ya finga ba fere afinga ba musicien makasi ya Congo Kinshasa na lala na o ya zeloko boye o muso amelisa nga drogue to lala o boza bien te a respecter ba musicien na biso to yana lo bane ko tanga ba ko ba musicien biso te parce que vraiment munene yango uti ali nga ba benga nga fere benga nga tenga sela ke marketing so moni ka ndona zo beta mama bana o lo ba donc nana problème Grâce Mbisi te na sanya na problème na Chantal Bola. Vous faut senga Grâce Mbisi numéro 1 na biso Willy. Faux.
naza te na bulu na ye te bulu etoka vie nanga babi ba voice nezobima parce que bref ezali so po meki lelo grâce bisa ochango bimisa voice mokile koma voice abisa na te foin Chantal Bola Chantal Bola ofingi mama nango finginga nayebi ata yote Chantal Bola nayebi ata yote Chantal relation ni nayebi ata yote namona eka na internet namona eka kala bala sans photo na ye mama le ngano rouge lèvre ko tia no mbebono normal ko tia no make up te salo ko ndinga kisunjora naza ata no elogino no normal po nga tia nga pour tia tia ngelo te ko kan photo snap te tamo mo so boti seti bana seti tata seti bana seti tata Chantal Bola yo finga ngate ngati ko lobela fere ande ko no mbali lobela ikakati so njora bono njoko ko yo bono ngamona za isidi bana ko loba ko lobela ka fere sute no lobi de mo de mi yo biso zoma isemeno etikali de semaine lobela fere ya mabeta ndo na biso o fiya nga pwani o misana ko finga batu na lekio na kitoko na lekio na mbongo na lekio na mapangu na lekio na olata na lekio na babiju na ba ora na tango sute ba mikolo ne kune kata biso o matika wewe we bakati yo ya mikolo na zoni ka ba argent na tika ma ora na ba chata bine na ba ora na mapangu so na bata 27 na tonga de niveau na barumbu sitas mapangu tika ba 1 million mikolo ba 800 na lupangu na kauka construction 45 musu na sele na veni wewa na lekio na kitoko yo bakata otro ngam bali moka mutalala nga na vie toto langa vanda bien bayebi yango te toto langa soin to que si on est ça bien tu es si Chantal Bola bakata yo Dumba Paris Mungando à Paris Longano rouge lèvre na mbebata no mbebo nga yango moi c'est moko boy ota seti bana tata ozoba nga kisinjora fresherie ala nga na mobali moko ofianga na nini na kitoko na zabie na lekio na tout te ko baso ko moranga te et tela faucherie yo et tela moi si mabele ba simba la batu tout moi ça si la goût moi ça si la moteur hein ba petite tirette yo petite tirette yo petite tirette yo muso yo mi ko mi ba ko suko so no ba chambre te e ko ka afongola tirette oyembi kaka yo ba petite tirette Chantal Bola petite tirette voilà c'était la leader américaine yesu moi c'est ba ko foutre la chambre te moi c'est ba ko matata yo ça vient fongola ka tirette oyembi kaka nini tu mais ça yemba petite sodomo petite tirette la petite tirette voilà Chantal Bola ngapo na moi si baliga ngame mibalo balinganga na somo bango ndima te oyoki olo balanga te Chantal Bola sauter nga to niveau monté sauter nga to niveau monté kotanga kombo na ngate na lingi na ngate na boina na mama na chérie des fois te no fula so mutu kotanga ngate voilà kotanga pe koma manikete manika leki mama prince akofinga manikete tozongani te me ya kofinga manikete ebi manikete susi nda ya babia yango moni mutu susi kokonda susi ka otanke Chantal Bola mais mbisi pa finga grâce mbisi pa finga te grâce mbisi no finga ta finga mama langa no finga mama grâce mbisi te mais Chantal Bola nda finga grâce mbisi finga njoka mama no subi nenda finga kuna na kofinga mama grâce te na sai rego na finga mama na nani Coco m'a dit de ça bien têtu le scan image internet donc voilà c'était la leader américain mais un petit truc na arrivé à na ndenge na buzongile pa ya allo ba makamoto wata tozalaka biso longo on a tout ça musalora ba transfert les plus chers et ça longa ba jouer ndeto yebisa lino na Congo ndeto mona ba kinga beta na ba Rwanda yo kanti Rwanda nde munisa so kanti ba jouer Congolais ba beta na Rwanda bazate banaza ba beta na Rwanda bazali ça longa biso beto zaka to teki trapo ya mboka te to teki kande image ya mboka na ndenge ya bien ya propre lelo ba considérer biso na ba artiste loka roga aussi longa te lobi to vanda bo artiste Nigeria mo pa ko benga quoi te dit kuluba to valoriser kaizaka musala parce que benga biso ba be parce que bato ba finga bino wana ba M23 bato ba lo ba boteki mboka bato ba lo ba ke no bolingi ga mbongo bato ba lo ba ke no boteki
plus pande on a nos musiciens. Ya uli mushini ko damboka zo ka ba mamba Brazil beaucoup mama social la sana ba circonstance nyonso. Na yebate de ba exception que tout est mboka. Omoni lelo ana kinshasa to biki ko na deux conseils ko beto bien 3 4 de 24 wana. Vena sur la Costa Robeta, vena sur Ferrigo la Robeta. Non comprendre te ba to ke biso de tekimboka na to ka 20 jours. Ah yé mali na stade de martyr te. Mutaro yembe zande ferry. Même marketing a fait ça la bien. Bon, le col bibo c'est bien. Le cas marketing il y a bien ça la bien. Ça la bien. Fait bon associé vie, fait bon sur la vie. Donc bon sololité, mutu musu ça considérer que to ça ni. To ça ni, kopo to ça la to kambo, to ça na bana, to ça na ba famille, to ya kana kopo yo. Nous to ça la kana gratuité. Liboso to ndo ça la ngo pamba, mais to comprendre que to baxer la bango un plus. Voilà. Balia rapé na ba kombo na biso. To bakisela bango mo sike to sela bango promotion batu baso kota na banini na bango ba chaîne YouTube na bonde to lubaka oso mona c'est que bango baso bénéficier biso no to ngindité biso ba millionnaire té biso to sa musala o pona bien na biso to sa pepe na bien na bango faut ba considérer biso regardo ka monike musala o to sala oyo eza musala moko ya musala moko bien yondo mona considérer biso so monde ka bengi biso et ça ka faire à considération so bo contacter ka ba musicien à Congo baso considérer biso té. Oh non, on a essayé de faire à considérer ngaïté. Oh. Mais ça rien, bonne chance naé. Abeta na benga ka ko a répondre à katé. Bosco Solo lo zongi faire rigolo la big non leader américain ils ont mo trop tard. Trop tard. T'as la montré. Le 24 ça. Trop tard ici lui. Eh mais ça m'a débat déjà. le big. T'as la montré les rotés. Mon mboka benga le Ibrahim. Na Aline Mwimba comprendre ça Emma Matan. Aline Mwimba. Passa ce week-end. Deka Didi Mwenga. Dira Makaya Bello. Diriel Balotelli. Guerrier de Paris Dokoma. Yabuno Lubiga. Pichu Dokoma. Yabuno Lubiga. Ya Sultan. Talatan. Tala montre. Babito tala montre. Tala montre. Ah, tala montre. Mais le bi le 24 bon ngambo. Est-ce que masule solo la ni kitoko rapport yelo bonde ko luki koti. Roga. Boza sur le 25. Toko so amituka. Pardon? Ngam so vraiment na kiti. Ndeto ke na roga. Musalo toke sana Brazzaville. Soto zongi kitasa le 25. Toko so amituka. Bokeka parce que toke le 20. Le 21 conférence de presse. Le 23 carnaval. Bon le 23 on coiffure bo mona nga. Obosani le 21 lo surprise zo bimanzungu. Le 21 Zungu. Le 21 en fait yona roga au komi ko sala na roga to bo travailler pour na affaire cast. C'est juste un stade de martyr te yo masamba débat yo. Yo masanga débat. Bon so roga préférence yo sala pe pour moi Nzungu. O isa ko bimela pe biso. No boyete. Considération. Te membalo no motu na wata. Na mosa sumo monte. Na motu na wata sa ke ba wata. Wata ba odile manzaka balingi na bango yote. Odile manzaka sala kuna. Ye kutane wera sundola ki. Wera kutatika ki na Londres. Alba mama so la team te, alba mama maison mère. Mais au bon le moment la team tendeni za la team za pe ya bango ke. Ya bango te. Ya bango. Ya bango te. Eza na kombo na bango maison mère bakuna la team. Voilà la team. On va commencer à depuis Rita Zongi ozi petan osola na bozo li quand même. Tozo sola na te. Mukile ko bwana kina te bomona te yango yo azawa. Déjà bandi dans ma solo parce que chemin de la gloire tozo rozolo. Awa to bandi mission na okata ma chemin de la gloire te. Yo bandi so chemin de la gloire obani na siko. Mais pourquoi le pesa nga pa programme ndenge za yige non yo bandi programme te yo bandi bala moko yo falo tuna. Chemin de la gloire wata longola ye longola eti alongba ouais longola ye okolongwa omoni yo okolongwa moto beta ki liboso tu watale mona lié en 2020 ti lelo wapa album non mais ni asimi de bon ebetaka aussi là okolongwa et puis Patrick Beckham nazo pese mbote azo un album na histoire arrive manjema kitoko za wana. Chacun a son ex préféré. Chacun a son ex préféré. Patrick Beckham. Nana Sengo. Paul Momeza Kitoko. Guy Basket mon continent. Papa mon ozo ranate. Ozui.
otaka munoko ozwi omona obimisi ozokala te aza te babie ike aza te patri bekaba kobeta yo le biso na bivo natangi koma mutu te otanga bakoma batu nde mitali yo bizotanga sokombo te eluka problème omoni bajournaliste Congo histoire arrive balobi Patrick Bekam nde makambo akobetela mboko mpa kanga mboka Bekam kanga mboka merci Pichu Pichu yango oyo Pichu Patrick Bekam Bekam kanga Bekam kanga mboko oyo kanga dacha lelo histoire arrive akokanga oba nini histoire sanini na nzambe na likolo aosoutenir album wana abike simba na Jésus mwana ye aosoutenir album na baimam tu ya Congo baimam tu ezobete bato tu balingi yango bato tu este bazobenga bato basepe nango misiki balingi nde yango oyo bazobenga partout bino boni kaka kotisa bimisa mama mboka yango wana bato tu basepe nango gouvernement sepe nango tout atala yango sepe nango merci Pichu Baz bozela histoire arrive chacun a son ex et bon mouvement chacun a son ex préféré nga ex préféré na musicien ex préféré na yo ba musicien tout ya mboka oyo c'est la marketing ex préféré na yo nan Jibem Piana pardon Jibem Piana papa chéri bigambo comme moi ba ex préféré ya leader américain yo na okata parti donc le big ex préféré na ba leader tout yo Jibem Piana c'est le bata le king voilà le king si ma kutu ma ramener kutu na ebite le king mutana comment king oyo bakate jibe sala déjà mutu wana te nga tanga comme le mission na pour mutu te on le kana kuna king kesera kufa kasi le king ya king kester te le king ya ni oya fali pupa o zo bana ye boyo ba king ngo king kester to bosana de aya kenda to comment yo bosana king aza musique ebeta non musique ebeta mais par rapport ya liwa la ressource te aza kaka misa kufa te les œuvres restent boni à faire le majeur parce que kalata les majeurs ça va Pichu na sali générique yo balobi mututu akosokola sokola yango bien etela mibale bele bazo déclarer basi bazo sokola bien te basi bazo déclarer mibale na bango bamisu bazo sokola bien te yango foko sokola njoto etela ya mami osokola nzoto bien ya mami osokola nzoto bien atana kati onikaka yango bien sokola nzoto bien sokola yango bien sokola yango bien sokola yango bien sokola yango bien ya mami na biso sokola nzoto bien ya mami atana kati onikaka yango bien bamama ya zando bosokola yango bien bamama gambela bonikaka yango bien batatu ya wewa bosokola yango bien batatu ya wewa bosokola yango bien baportera libongo bonikaka yango bien sokola nzoto bien après faut sokola bien parce que tant que tu as na kikoso po biso africain kikoso na kikoso to banaka awa place moi ba solo ezalaka ata reine azalaka na solo ata mokonja ya omdela sala parfait balobi sokola yango bien etela et puis l'erreur de femme ezoya oh sokola na chanson yanga kaka l'erreur de femme nazwembela yango merci beaucoup Pichu Baz l'erreur de femme l'erreur de femme ezoya nazwembela yango Jeff Njadi le teta Docteur Jeff
déjà. Willy Kayembe vrai Zawana. Ah d'accord. Nazo Yembe la grand frère nanga au 2023 so za meilleure chanson. Pour ba tutu ba yemba. Osco le majeur. Tozo Yemba le teta. Nzadi. Don de Dieu. Voilà. Docteur. Na tseka lo boko na tandi. Ya Willy Tozo Yembe la le teta. Maman Nzembo. L'erreur des femmes. Je crois que bato belé bazaïm. Basse belé. Baboya mibali na bango po mobala za ne lokote ebela basi batika mibali bongo lelo ko mokamwa patience so na zanga na ngana le teta lelo ko maboye azaka na mobali ne moko étudiant lelo ko ma docteur ko mon regretter pour na bagenda likola ba pressé lelo jani le teta ko ma docteur basi bere rwana yena bwaki si njoka mutu ana pe oyo lela lelo zo mone danger uli mushenjo ka utape na galère basse erreur trop bientôt la chanson va te décider. Voilà quelques programmes de la team Wata parce que bazali na Guinée bazongeli biso na mboka ba prester yo zagi pe liban na mboka héritier watana ba otala yo c'est vrai que ba départ pe sala marina ba nzela ba utagi un petit mot dans la team Wata et puis pesa biso pe ba programme parce que ozongi sos na la team Wata nazalaka voilà nazalaka tokozo ba news ezali déjà c'est bon mingi ezalaka tochi kobeta na Guinée tochi kobeta na Boboto batu to bamoni concert ndenge leki kitoko o Jimmy Bela apanzi apesi Jimmy Bela mbote place azali et puis hier tobetaki pas président 60 ans président de la République tozalaki wana batu matoi na bango ezalaka na sur le chemin de la gloire ba comprendre qui est Wata album wana papa yo longo déjà apesi boss mbote apesi la team mbote CG Tchali Rubenga Fabrice Katuva Munanda Talo napesi Papi Kasereka mbote napesi Ilunga Kalala mon ami na Kolios mbote et puis napesi Yarobi Voma display en couleur mbote ya Jean-Jacques Panyabougar à Genève et puis Passas Mukende Longjambe ma sœur chérie Lili Moussamba Kaluchichi Aboudou Samba garçon de chance na Lyon et puis les 24 heures Masamba débat. Soki concert c'est tonda. Babie c'est sila. Tolu ka tu soupasse ba kokota. Ta mama hôtel c'est tondi. 80 combien de 1000 places net ya biso to biso. C'est tonda. Kuna kwa kini te. Ba oteka babie lelo. Kuna bateka déjà. Bateka déjà. Akama c'est sila. Ezaka batu bakota. On va bien un guichet fermé. Mais c'est là. Roga, bokoko. Mais batu babi roga pa au 4 habiter en obso stade de martyrs il y a biso pa poto mona marina ko beta pe libanda problème il y a un problème. Akuna VIP moi zo beta mikolo beta. Mais biso to 5 gars roga au beta pe nzungu. Et puis pour nous tunaki leader mais tuna roga te pour na ponega le 24. Roga eza yete bato stade na bandi ba pesa ki le 24 babi po fespa mezana fespa na la sekutu programme biso pe tozana fespa mona po Monisigo bon vena biso Olivier Doumou il est parmi les organisateurs bazo simba pe makambu tozala wana na fespa mais leader américain un mot de la fait par rapport à cette émission mais roloba iso nini na ba goloa parce que bandeko pe musufu na tikela ba loba janvier wata koloba et puis ndeko na ngai Messi nakoloba mpona bagolo aboye bagolo nde baza mafo asenganga kaka merci bakofingaka nga te boyama na yo boye ingra moko boye bikendakenda bagolobikendakenda balobi yo na matière ya mbongo famille na bino eza makambo kaka ya mbongo kaka mbongo fereke etasi na olukani tokata esili rendez-vous le 24 na Masamba débat opesaka ma bonne chance bonne chance na fere makasi Jésus koyemba il y a un Jésus des nuances Jésus ça ne peut pas déjà plaît baza motivé koto pe makamide c'est bon au faire c'est bon faire faut simba toi kangisa ba tona munoko ba fa kangisa ba wario munoko ba kala ba wario esa ba golana ba wario ce qu'on fait faut simba ba kangisa ba wario munoko banani ba golo baza motivé baza la polémique na ba wario
bawario nde bazana bana problème na bagolwa bazana bagolwa bakotosa stade na bakoyemba danger po bakangisa bawario munoko po bawario baoza échec na bango échec ezate échec ezate bawario baozela bango. En tout cas je vous aime tous. Merci Chantal Loba vraiment ça la bien. Voilà, merci, nous arrivons à la fin de cette émission. J'avais hâte à la bandine na yo mutouti côté kuna au mon stade na bino côté kuna ne faut tout le monde de Jolati roga na pointe. Est-ce que on assure que côté kuna ko pesa to ndenge nini ko ba warrior pe ba golo pe côté ba tiki pe binoti. Ouais, na pesi no fiston mango ke place ça. Ministre na Angola na pesi no ke place ça. Biso koto to ça déjà na ngamu na masabadiba kuna jamais ramené ça pepele. Déjà na ministre na biso hotel wana na ba winzi na ba patra so ba nini. Même c'est ça déjà. Ma bido aussi compte $1,500. Bon biso to sara busala. Na compte $1,500. Kati pamba mais l'autre se fait na roga pour na considération. Ah non. Ça le faut considérer ça la bien. Si on considérer ça la bien, tu as pas manger du kitoko, tu vas dans kitoko, ma ramener sur le Vous savez combien de jours? Tout ça t'as 10 jours. On s'est dit que na bimi ça ta 1 euro. Au carte de vaccination pas un passeport. Tu na pesa ni nyonso basalinga. Ba ya uni mushiki ko dambuka bazana ba yebi. Ba mama mbazi ko mama social basana ba circonstance nyonso. Ngelo na olubaka na bagulwa. Biso to ba diversaire na binote. OK. Biso to za ba diversaire na. Yo za na mutanani. Ngana za na nga spiritas. Kompe na ko mutala team. Bango kompe na ko soutenir bango te. Bango moto ba lekaka na tour na biso ba efsa biso ni chacun portera sa propre charge. Voilà. Bon mama mokumba na bino. Bon mama charge na bino. Mais biso to linga kaka Boris. Réciter ça toujours total. Biso to saka musana biso. Roga luka considérer biso c'est la ka musana biso le 24. To zana biso te. Biso to tala ka na ba téléphone 10h, 9h, 11h bika ndeko ba. Bino wafunga la porte Ernie. Biso kuna 9h déjà fungana. Mona ba golo. Zela mongot e bando zala ka ndeko mikola comment système ga 9h. Bandani ba kotsaki. 10h to ndotala na ka bo. Ndande sko le 25 ndeto to kozonga Kinshasa. Toyeba. Non bino voilà. Na ba o bandani ba sala ki pe. Mais normalement na Kinshasa pe bon qu'est-ce que beta et belé c'est ça. Qu'est-ce que beta belé pourquoi pas besoin s'attaquer na bango. Net biso. Net du 20 jours ayemba na été. Asa ne peut musicien té. Na yebité sous promotion sous soga la bino. Sous na monique 10 000 personnes oya bande aussi la promotion au balandaka sous bakati Brazzaville. Et on sait bino mutema passe. Ndenga na yebeli. Jeza yemba fort. Jeza yemba kitoko. Bagola boza motivé beaucoup de la distraction te banda ko finga ka biso l'air en on est grave on sala la promotion stade na bino est à réussite total net biso dans ba problème na bino te biso to saka musala net nga kompe na ko sepila na ngana ku sa faire kompe na ko sepila na ku sa faire te ponga na zana nga fanatique te nga na zana nga sepili das so bino beaucoup misaka pe biso te msupe na ko bana ko kumisa na pe bino te wa kasho ezate liberté na ngana kaka te biso to saka musala musala ndebe biso paruga o biso to sala ka yango wana bisaka be ba fanatique na biso ya la team wata biso mikolo to a concentrer plus na chemin de la gloire surtout si kuna le 24 to zongi to bandi musala na biso et ya chemin de la gloire mais yo mo pe de ta part au monde n'est-ce que faire rigola à réussir quand même ko beta concert ngo. Bon, distraction continue trop, na ba fanatique na. L'air MC ça que ba sela ke promotion bazo landara 20 jours. Ba landara janvier, bazo landara biso to sa misana biso moni ke l'air wana ke ba ko yo benda bino makolo pam. L'air vous faut à déterminer, et dans ce monde masse na Bogard de la presse, azo fingate, ozo moni azo tambola comme le gars recevoir ko belela na ba micro, ba nini ba to ba si, c'est ça promotion. Bo promotion comme le gars recevoir sur ndeni. Ni ne ba même Suzando nzo ka ba bien ngoyo, bo melani na on na lobby bongo. Ok, voilà. Aza déterminé. Na musala na bango aza ndake oui, il faut bâtonner ça stade. Depuis biso to longwa tozo ke le 20 to banda musala. Musala yango nde tata, musala yango nde mama ezole sama na biso. Yango nde to viva nango. Yango be mikolo bena na tambula ana kisasa na puna ngako gako. Roga bana ba fanatique mwana mo baza to katsa ba. Pe kuna. Asape na ba fanatique. Ya kote kuna pe ba oya pe sisi. Numéro 1 ya kuna. Teme ya ba kote pe kuna pe ba gola banani ba gola pe msu ba kuna. Tozala pe kuna to mona ba gola msubi bando marché. Bando marché. Pour na faire c'est normal. Voilà, vice versa. Et ça fait normal. Bana Brazzaville, bana Porto Tozoya, ya unu Michel Kodambo. Maman Brazil beaucoup, maman social la sana ba circonstance nyonso, Lisa Crédit Lionel, sœur nanga Clarisse Muyembi ya Gilenga Nzebi.
sœur nanga ya kati maman Yvonne Longombo c'est là-bas tonton de la ville na bosani susute ya Willy Michel code ya mboka wana vina biso ba bon séjour à na Kinshasa tout ça na bino papa nanga ladi stock babi yolo toujours debout yolo babi na maboko voilà debout yolo toujours na maboko le baba mo j'avais wata Messi si yo ba dédicace na epi pasola molo mo parce que ba lobi soka na générique eza roya ouais sokola mo bien zoya donc bozela pe banzimo na bino zoya eza mati single eza détermination donc ngani na zabu na zane sengo makasi tuna ngani nini susu webi ke ba anniversaire ezalaka ka jour à date mais nga siko na mona eza moi ilunga kala la na biso na kolwezi wana joyeux anniversaire eza moi na le 30 juin ba biso toza na kolwezi wana tozo fêter donc les boss aza wana to fêter wana donc si donc toza wana na kolwezi na pesi ouais Mireille Chuba ya Choma Masamba Fondation Tabita Dorcas Jeannette Sataza déjà na Kinshasa et puis il y a Willy Mouchedi Kodamboka et puis il y a Robi Pemba display en colère et il y a Jacques Pagnaboka à Genève Noël Ndombasi Diko Ndombasi et puis sans oublier Maître Kore Makengo Penti Venangai José Chiding numéro 1 à Snell numéro 1 à Snell rythme ya Bukara Bank yepena fona moi focal wana fona sala la rythme sala bien rythme ya Bukara Bank rythme ya Bukara Bank soki azotambola mabele eza koningana miso na ye mpembe lokola moto amona lisumu te elenge ya bolingo ezalaka na lolemo soki soki ekutani wana nde bolingo rythme ya bue. Voilà, c'était la Messi chante. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone, il faut ça pour mon basser n'a pas pour soutenir bien. Ba balinga ko soutenir Messi chante, ba balinga ko soutenir les majeurs plus 243 83 38 00 690 plus 243 maintenant numéro plus 243 83 38 00 690 donc soki obengi Messi chante okozoye et puis bambote na ngai ya trop na lela bino fort et puis na lela bino makasi na ye moko sans oublier ye moko na ko sangisa te ya minos de Paris papa na René Di Pichuba zaza wana donc Pichuba c'est pese be bambote na ye papa la ketalove voilà je vais tani ma téléphone ba tutu batali parce que nanga ba tutu olinganga pour nous contacter nga plus 243 89 50 53 549 bandela on peut ça 89 50 53 549 wana pour nous ozwanga na mona ba maître David Bigis ba maître lourd olympique ba Guy basket mo konza double continent c'est que panda garçon plein allemand Laetitia Mangoke Chacha Kenzo ba tutu olinganga Fiston Mangoke ministre na kati ngula c'est lo quoi ba tutu olinganga toujours Kitoko. Voilà, c'était la leader américain là-bas pour l'année côté janvier wata côté tomoni Messi chante tomoni pe ndeko na biso Pichubas Mopanzi atika rappé biso te sans oublier 20 moutons les pas agrippés la délégation 20 moutons et je vous aime tous surtout madame Sheila Kibouila vraiment à soutenir l'émission na biso ces derniers temps na équipe na mobimba association na l'association des humanitaires pour les enfants de Muni et des handicaps en Afrique. Donc, pour sanité, l'association Nabicho, on a vraiment et vraiment pour soutenir plus petits bana. Donc, il y a vraiment un souci à soutenir les enfants. Je pense qu'à la prochaine, mais si pas au côté Marambo, il faut y paix. L'association Nabicho, au sala bien, au sala bien. Dada, Lokenge, Alino Chuba, n'a pas raté. Koko Bokechu, nous avons la paix ma bé côté Kunawana. Staff tout, il y a madame Sheila Kibouila na boss na raté Saint-Tumba au Paza Hotel à Bibiso, le boss Ilunga Kalala le 30 juin Kolwezi Toza Roya et puis il y a Aline Mwimba. Oh pas mais ça n'a qu'à soutenir Biso comme premier partenaire de cette émission, l'honorable Gaëtan Kodia, grand frère pour Olivier Doumou Braza Fespampe, Toza Roya pe les sous côté Kuna donc on a la paix bien. Gabi Amundala, il y a trésorerie Nazola Nabiso, donc wana pe patron, donc toyembela kienze mopezali, donc to sengika bato bo soutenir biso. Et puis Caps Kapangala l'homme à la Rosse, et puis président d'homme na Lille, et puis yemoko ya Jimmy Bela ou patron du souci ya Rolobelate, Kotika Rabiso, les majeurs eza yo vie. En tout cas vie Kotika Rabiso. Il y a Bruno Lubi Kambonga propre. Voilà. César Passiotti. Voilà Arnaud qui était le réalisateur de cette émission. Je vous aime tous. Ça n'a raté. Andy Moké, au hasard la Pébicho,
depuis quelque part na bandeli susu Djika c'est un ngamo karza Djika ateza ko umela olia kaka mutapo ya nyongo na bite quoi ateza ko umela olia kaka c'est un ngamo karza Djika na lingo ya trop et place aux alliés. Je vous aime tous d'ici là, portez-vous bien, bye bye. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.